Tous ont contesté la décision chef de l'État. Mais maintenant, il y a un moment aussi que non, les autorités doivent prendre conscience. Ils doivent savoir vraiment que non, la population souffre. On ne conteste pas la décision du chef de l'État. Mais sinon, ils doivent tenir compte des réalités que nous subissons. Premièrement, il n'y a pas trop d'emplois. Deuxièmement, il y a haussement des prix de nourriture, haussement des alimentations. Deuxièmement, la Baboui. Au moni, tata Oaza est irresponsable dans la Kounaye. Soit qu'on a l'éducation pour la raison. C'est le même problème que nous avons. Si les régimes actuels sont incapables de l'éducation pour le peuple. Le peuple a souffert ma casse, il va faire sa solution. Voilà, on a l'église, place aux malades de route et banda. Un match est bête à ma cour, on va côté de ma côté. Si on a beaucoup de déconfiné, si on a confiné, obligé. Et là, la carte Zambaro, la savane va être belle corridor. Moi la benda la lombolo ko luka ndeke la yo. Lio kanga antilope lia. Donc entre les êtres vivants liana. Yango tsika la yeli biso. To liana biso na biso. Bati ko distraire biso. Bati ka biso to mesana déjà na mboka na biso boy. To linga ngo ka bongo. Donc sope to kufi, bango te mba kunda bibemela biso to mi kunda kana ba famille na biso neto mesana. Donc alors bati ka biso to vivre na biso neto mesana. Kulia na biso za passe. Faut mutabima aluka moya kulia. Siko na moyo bango bango bakangi ba terrasse. Bande kona biso bazosala na ba terrasse bakosala ndenge nini. Mbote balandi océan du Congo TV ezali bongo wa bino cadette Moussa Basuga sur la patriote et c'est ngezali mingi ko yeba boza vraiment ebele liboso na bitando yike na bino kolanda émission vérité ya mboka Congo na kati ko luka vérité na matali coronavirus 3e vague tokiti bongo na base ya matete to sola na bande ko na biso o basala na ba terrasse parce que basili ko confiner ba terrasse ba kayi ba misusu to ya to sola bango to yo kapena nu avi na bango s'occuper eza lolenge nini. Vous avez toujours pensé tout l'anda ensemble et pas à bandeko au bassin la terrasse tout l'anda. Bon et ça l'ingai passi puisque ngai na zamunganga. Ndengo ye opesi ngai micro opposer nga ba question nga na zana munganga. Nazui message yango na ndenge moko ya mabe. Pona nini? Tozana ba wenze batu baza entassé. Soki Covid eza réellement na mboka na biso balobi ezozwa mutu kaka soki boza na distance ou bien boza ya kokangama mais na bawenze na biso toza ya kokangama soki okangi terrasse yo okangi nani ba église okangi nani nini tobengi susu ba boîte de nuit maladi eyaka kaka na ndenge bakangelaka nani te na bawenze pe eyaka na ba place mususu pe eyaka to boité eza mesure mais soki bamoni ke non eza mesure malade ezo ko commenter na mboka na biso bakosala appel na ba expert oyo baza ba expert na nini na malade oyo to bengi coronavirus mais bango basali appel na ba expert te tozoyoka malade yango lelo pe ba malade yango na ba hôpital tozomona bango te ke non hôpital songolo malade ye wana basala nini bandeko bakena otala bango puisque balobi bien que non soki muta komi déjà kozwa kisi contamination eza moindre mais lelo tozomona kaka que non maladie ezali na mboka na biso mais batango bazomona na te siko ba disposition o mokonza mboka siliko ya kokanga ba salle de fête na mboka yo mona mondeli eza mabete oui maladie ezali mais na mboka na biso tozozwango na légèreté. Tozozwango na légèreté. Pourquoi? Po tozomona na bawenze. Batu baza ebele. Population eza kokangama. Soki réellement tozana ba fulu awa na mboka na biso. Ba fulu, ba salité na ndenge ba mindele bazokufa na poto. Bazokufa ozomona par jour 4000, bazokufa 2000, mais na mboka na biso jamais coronavirus ebomi déjà 100 personnes du coup. Tomoni yango te. Soki balingi ke non eloko wana emati bakende babenga ba expert ndenge tozomona na ba Brésil ba président bazosala appel na ba expert oyo baza ba expert na coronavirus yango wana tozomona ngo ke non ekomi eloko moko neti eza politique
bakomi kosala ngo neti politique na kati ya maladi wana puisque Ebola pe ezalaki kaka bongo Ebola pe ezalaki kaka bongo kozwa batu kolobaka non Ebola boye ememi biso ti na baniveau moko ya mabe. Est-ce que mutu oyo aza na wenze aza na droit te ke non aku se protéger mais pona nini ba wenze batiki yango bakangi yango te. Donc nous on comprend malamu on yo ndenge bakangi barré de bus et ça solution te. Merci beaucoup. Merci maman. Papa Mbote. Bonjour madame. En tant que jeune Congolais, la capitale de Kinshasa, n'a évité sango ya coronavirus et ya makasi troisième vague. N'a évité plus seulement les canisiers, le bas basili de kanga, ba terrasse, ba boîte de nuit, tandis que ba j'aime souper le col à bino, et ça ne wana ne balie la ka, wana ne ba koralifuti na bango ya kubiki sa banda pour la bango. Awa sto basili de kanga ya mobo. N'a évité ba kubiki ya susu melene ni, mo kango bisala na mo twami ke, oya mike ya moto. Merci madame. Tous ont contesté décision chef de l'État. Mais maintenant, il y a un moment aussi que non, les autorités doivent prendre conscience. Ils doivent savoir vraiment que non, la population souffre. On ne conteste pas la décision du chef de l'État. Mais sinon, ils doivent tenir compte des réalités que nous subissons. Premièrement, il n'y a pas trop d'emplois. Deuxièmement, il y a haussement des prix de nourriture, haussement des alimentations. Troisièmement, chacun se débrouille, chacun se débrouille de sa façon. Mais quand vous bloquez, quand vous empêchez les gens d'aller chercher, quand vous empêchez les gens de marcher, donc je ne sais pas comment que vous voulez que nous vivons. Eux, ils sont bien. Eux, ils sont bien, ils vivent bien, ils ont l'argent, tout comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Ils veulent quoi? Que nous fassions quoi? D'accord, nous allons respecter. Comme ils ont toujours voulu que nous vous respections, nous allons respecter. Comme ils ont toujours voulu que nous nous succombons à leurs décisions, nous allons succomber. Comme ils veulent toujours que nous mourons, nous mourrons. Nous ne mourrons pas avec le coronavirus, mais nous mourrons plutôt de la faim. Pourquoi? Parce que quand vous empêchez les gens d'aller chercher, imaginez-vous un peu, une terrasse. Vous avez dit qu'ils veulent que vous puissiez mourir. Mais c'est comme s'ils vous ont épargné. Il y a contamination au corona. Et non, ils vous envoyez de mourir. Non. Là, ce n'est pas épargné. Ce n'est pas épargné. Mais plutôt, c'est quoi? S'ils voulaient nous épargner, ils allaient mettre la pression chez Mouyembe. S'ils voulaient vraiment nous épargner, ils devaient mettre la pression chez Mouyembe de trouver une solution. Ils devaient mettre la pression chez Mouyembe, ce n'est pas chez nous qu'ils devaient mettre la pression. Nous souffrons quand même. Imaginez-vous un peu, moi j'ai ma terrasse. Vous m'empêchez comme... Attends, les gens quand ils viennent se détendre. Ils viennent entendre la musique. Vous empêchez que la musique se joue. Vous empêchez que les gens puissent travailler. Maintenant, qu'est-ce que voulez-vous que nous fassions? Et par après alors, vous allez dire que nous n'avons pas respecté les décisions du chef de l'État. Non, ce n'est pas que nous avons refusé les décisions du chef de l'État. Mais c'est juste que il y a des fois, quand on a faim, quand une personne a faim, le ventre faim n'a point de oreilles. C'est ça que moi je veux le dire. S'ils veulent mettre la pression, ils veulent trouver des solutions. La personne dont ils doivent s'en prendre, c'est Mouyembe. C'est le docteur Mouyembe, c'est un pathologue quand même. C'est un génie, on dit que c'est un professeur, c'est pas un problème qui puisse faire sortir ses capacités de doctorat. Non, c'est pas à nous c'est pas nous que nous devons subir des pressions. Nous subissons des pressions. Nous subissons des pressions du gouvernement, du chef de l'État. Le gouvernement actuel, maintenant, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il n'a rien fait. D'abord, il va falloir commencer par baisser le prix de nourriture. Il y a haussement des prix des aliments. Il y a haussement. Mais maintenant, ils veulent que nous fassions quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord, nous allons respecter parce que on n'a pas le choix. C'est le chef. C'est le garant, c'est le numéro 1. Le premier citoyen qui vient le dire. Et maintenant, moi, je demanderai au chef de revoir. S'il doit revoir, il doit d'abord s'en prendre à la personne qui est chargée de trouver une solution pour ça. S'il s'en prend à nous, nous souffrons d'abord premièrement. Nous souffrons. Il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas, les gens sont moins payés, les gens n'ont pas de salaire, les gens sont impayés, il y a haussement de prix. Nous souffrons sur tout le point. Et maintenant, si vraiment que le chef veut trouver une solution, il doit falloir s'apprendre à Mouyembe. Parce que depuis Mouyembe est là, qu'est-ce que ce sont les déjà de la population? Maintenant, nous sommes à la troisième vague. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait?
Moi, je demanderai au gouvernement de s'en prendre à Mouyembe, au lieu de s'en prendre à la population, de faire souffrir la population bêtement. Mais Mouyembe est à l'aise, il mange l'argent de l'État, il bouffe l'argent, il prend des financements. Mais nous, on n'a aucun financement. Nous nous débrouillons de notre façon, par nos propres efforts. Merci beaucoup, madame, je vous en prie. Papa Mbote. Mbote, maman. Oui, ah, tu peux te l'isoler à Covid-19, troisième vague, où ils ont ravagé la ville province à Kinshasa. De là, où ils ont gagné la terrasse. Bande on a vu Mibali, DJ, de là, où ils ont gagné la chômeur. Tandis que Misala, la Malonga, la Moka, et Zate. Tu évites de construire, on est ni. Bande on a vu Serveur, ils ont fait la terrasse. Par contre, tu peux les sous chômage. N'a évité de construire, on est ni. N'a évité de Kolobali, la Covid-19, troisième vague. Bon, merci maman. Merci pour la moutuna. Premièrement, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Mais premièrement, deuxièmement, la Kolobaboui. Au moni, tata Oaza est irresponsable dans la Kounaye. Soit qu'on a des choses pour la raison. C'est le même problème que on a. Si les régimes actuels, sont incapables de faire pour le peuple. Hein? Nous sommes là, ils n'ont rien créé même pour trouver une solution pour le peuple. Moutaraïna terrasse naïe. Il fallait bien voir mesures et précautions. Qu'est-ce qu'il peut faire pour assujettir la vie naïe? Mais bien voir quand terrasse, voir surtout. C'est ça l'irresponsabilité. Pour éviter comment la solution pour le peuple. Pourquoi? Pour que sa peuple vive, pour que le peuple survive. Mais depuis longtemps, le peuple congolais, d'ailleurs, Yomoko Yebito vivara, neto vivara. Moussa les a raté, chacun a l'oura la nengenaïe. Mais comme dans un régime, écoutez, Mobutu Kutu Koleka. Dictature à Niama. Soit disant Fachi Béton. Mobutu a petit peu le boulouté. Soit disant Kabila Yépe, Ache Bemenakati. Oui, Béton, Ache Kavote, Ache Brrr. Na Kavo Bakundo Libela. Attends, au poli, Moutalo, Solona Zate. Mais ça va passer parce que dans des pays responsables et les gouvernements responsables, ils ont trouvé une solution. On subventionne les familles. Par exemple, bon, États-Unis à un niveau, mais les Arabes, ils ont un niveau. On a $500 par mois. Bamikolo moins $1000. Mais Fachi, 16 millions d'euros à temps, on a combien? Alors, on a moins $100, tu as ta famille, on va vivre. vie sociale est bafouée et le côté est aussi maman oya parce qu'il y a teka kama sangana ye papa oya parce qu'il y a la musique na bar songolo na minute oya ko vivre ndenge ni. Mais c'est ça le grand problème, c'est la jungle maman na lobi obi jungle et là la kata zamba ko ba savane ba nzete belé corridor moi la benda la lombolo ko luka ndenge la yo lio kanga antilope lia. Donc entre les êtres vivants liana yango tuzika yeli biso to liana biso na biso. Est-ce que kokanga batiras na baba? C'est pas une solution. C'est pas une solution maman. C'est pas une solution. C'est pas une solution maman. A lu une solution, a subventionner ma famille. Après ça kambongo, a subventionner bato. Yemo kuna osala ba réunion na bato na ya tambo. A subventionner des populations. Subvention de l'équinion tout. Merci. Mon mboka mbote. Mbote. Oui, ah, François, bino masolo ma batali Covid-19, qui est la cangi ba terrasse, la cangi ebiki yoko ba ina tina kokanga wana. Kokanga yango nde solution oyo bamoni ba osala malonga yango. Peuple là zo souffrir makasi, ba pesa solution moko te. Kola kokanga baba, kokanga ba église, place au malade uta ebanda. Ba match ebeta makunda ba kota to ba kota. So ibango moko to ba déconfiner ba, so biso ba confiner ba pour na. On va distraire le peuple congolais na mamu o ezanga na basansité oya malonga na mboka ba osala ti o ezanga tina yango ne ba omonela biso de batika biso to fana na biso do tina nango kuto omona ti comprendre tina nango to omona ti lo tina nango to omona ti de batika biso to fana na biso batika l'exception biso ba air mo ezanga nango tina kokanga baba kokanga banini yango ne pesa Covid-19 bo ba mituka oya ba esprit de ba transport ekendaka changu ta ba okanga ngo ti malade ezate so ke na wenze na biso ya matete ya nombre de personnes de Zakuna. Il y a 20. Malade des AD. Bateau va tourner dans l'Assemblée, dans le Parlement. Malade du les AD, malade des AD, pas la bisou à toute la cité. Pour que vous souffrir. Le bateau va souffrir, vous n'avez pas malade des AD. Le bateau va distraire le bisou.
batika biso tomesana déjà na mboka na biso boye tolinga yango kaka bongo donc soki tokufi bango te bakunda bibemela biso tomikundaka na bafamille na biso nde tomesana donc alors batika biso tovivre na biso nde tomesana message eza ke batika biso tozala libre donc na bapasi oyo toomona tozala quand même ouvrable ozala mposa likambo ozala na capacité osala yango donc ya koconfine bato ekomaka place boye nazala na limite okende yango ntina nango ni ta bolimite nga kuna bopesi ngani bozolinga solution nini na ndako nanga mpona kolia botika biso tovanda na biso nde tovandi donc oyo wana eza omona ekomi distraction na mato ya peuple donc peuple nyonso alembi bovanda ta moke boo 2 semaines 1 mois to nini na 1 mois na biso tokolia nini na bandako na biso so boko bobanda koconfine nano bawenze wana bobanda koconfine babisi ya batransco oyo ekendaka ntango même à plus de 100 personnes. Ça va confiné de ce biso de ce bobo dit ça biso. De maladie déjà été na Congo. De votre cas tout va. Bonne maman. Au Baksani na tira confinement au Basili ko kanga. Du coup pour la 3e fois Covid-19 3e vague. Bakangi ba terrasse, bakangi ba tout le biso na yango. Ko kanga ba terrasse, ils en ont un problème que. Mais mingi tozo bangande maladie. Maladie yango pe tozo mona yango te. Est-ce que ce que bazo kanga ba terrasse wana ba ko pekisa pe ba transport tambola moyen de transport au tambola soute bon ere ba ko bazo kanga est-ce que misala pe ba to mususu bazana o basala kana ba bar ba ndiko na biso mususu basala na ba bar ba ba ndo suba wap ba ko musala wap pona ko traiter maladie ezana ngona problème te mais nde pona ko tala siko activité ya bato na kolia na biso za passe fo muta bima aluka moya kolia siko na moyo bango bakangi ba terrasse bandeko na biso bazosala na baterasi bakosala ndenge nini ese bakopesa bango misala po misala eza lisusu te kongo tozobika na pasi mbongo ezomonana te tala biso bamiso banda ntongo tobimaki eloko eza te kokanga babari na kokanga baterasi eza nango na ntina te eza nde koyeba ke non ndenge nini maladi ezali soki maladi ezali ale bakoloka tokokende na bahôpital na banini mpona kotala bango basala nde ndako par ndako bakende kotala soki moto aza na maladi ale bayeba batraité mais mpona kokanga baterasi est-ce que misala ekozala bandeko mosusu wana bakozala su bakuluna te mpona komona keno aza na mosala te akoluka asala nini moyo ayiba mpona komona moto aza na mbongo ye aza na mosala te akozala epa baparent na bango na bango na bandolesa bango eza ngo na ntina te bakonzi ya mboka na biso bazala na koyebaka kaka bango nde na ndako na bango te na bandako na bango bana baprovision eza na bandako mais biso bamiso tozana ma provision te soki misala lele kangami ese tokotoa wapi moya kolela tokokende koyiba te ero koyiba okokoma lisusu okende kosala bilanga yango nde bakonzi na biso batalela biso likambo kote ya kokanga baba na bahotel na baeglise bakozwa makambo kaka bakokanga eglise bakokanga kaka baekole estce bana wana misusu baretard bango bakozwa mpona kotanga bakosala ndenge nini bango lelo bakangi baekole bakangi lelo baeglise bon bakangi na baba est-ce que maladi nde ekoboya biso ekokima ekosila nde mpona bakangi baba to bakangi bahotel to bakangi baeglise bongo kotambola tozotambola kilikili awa maladi eza te bakonzi na biso batalela biso likambo wana bien ava basala likambo batalaka kaka intérêt na bango te batalaka mpe intérêt na biso mpe peuple biso mpe peuple mpe toza na besoin mpo lelo so okangi bar wana nga nasalaka wana patron na kofutanga mbongo te bon avenir ya bana ya mike oyo bana classe oyo bongo intérêt ya bango lobi bana na bango déjà baza na baklasse baza na bapoto baza na bisika mosusu bongo bana na biso bakosoka wapi yango bakonzi na biso batalaka likambo ava basala likambo bagéraka malamu mpo bapeuple mpe baza na nsima baza na misala malonga te. Ouais, bonjour. Ouais, message naza nango ezaka ke na omituna ba dirigeant na ba so baza bato ma normal to baza bato ba raisonnera te bino lelo abozi bo interdit ba petite commerce et kanga ba bar ba terrasse or marché bato baza rebelle ba transport ezali pona ngai soki malade ngo zaki ya soto ya lokuta mais muto bato o ko protéger za bana classe mais comment botiki bana ba classe comment depuis maladie et banda première vague, deuxième vague, troisième vague. Nous n'avons même pas proche de la maladie, même pas dans le biso, même moi. Comme on a dit, tu es dans la présidence, tu es dans le parlement, tu es dans l'institution du pays. Pour nous, nous avons contre décision du gouverneur Gentini et puis le chef de l'État. Nous avons content
so bakoki te bazongiseli nga kabila na nga pour payer to souffrir population pauvre mais batate kaka biloko ya mike mike oyo confine bango c'est oyo exposé bana classe merci na suki wana 2023 élection faut ezala 2023 rendez-vous. Merci. Voilà, bandeko balandi ya Océan du Congo TV na bansi bosili kolanda communication ya moko pe mususu. Le lengeni besili ko communiquer ba message na bango bongo na micro na biso ya Océan du Congo et donc ça participer mawa. Quant à moi je vous dis vraiment un grand merci. Vous s'abonner, vous liker, vous partager ma vidéo na biso. Ngala bino tokutani à la prochaine fois. Bye.